Oyo eza cantine nanga YouTube. Désolé pour na bane moi kala. Na bane moi kala, na bane moi kala, un peu ça. O eza cantine nanga moi sinyo surtout. O eza ba cantine nanga. Okoko chocolat ba sous-vêtement na. Bozo mona ko moi sinanga yango. Bozo mona mote nzuluke katana. Muka na matiso kende wapi bébé. Bozo langa kuna na yote bino kuna bozo tindela ka mibali ba kaleso bana na bino nzuluka lokwe utina mna kwa ngulu. Bozo langa kuna na yote. O ezali kantini nanga ya kosukola nzoto ya bomwasi. Ye azala boye. Bozo mona kantini ezana mofinoko. Soki na koti na keko sukola. Tango na kosili sawa olingola na nga na privé ya Magali mungu ezolinga komilakisa nini te na ezolinga kolakisa nini na mwasi otie code obengi nga na peso soko okabaka te kobenga nga te na neti boye na sukoli mutu na nga bomoni na umisi crème na nga ti na defrisé te me na sukoli mutu na tie crème na nge vanda quand même na 8 ans na kokota na ke kosukola na kosukola na ngai wana mwasi azalaka na balinuka moko te so na laksi bino awa na salle de bain nanga naza na 3 linuka yango oyo naza na 2 naza na 3 à part wana naza na ye pe aza somo po anikaka bino bolika balakisa bino makambo fele bozo bénéficier te mibali bakobenga nga mikolo nyonso bakoti na TikTok wana yo te ya kakuna ezaka bana basi bana makamba buzoba yo penza obande loko okala koti kotika te ya basi na biso na te ya basi na bino me basi na bino bazokaba te bazokaba te bapapa bino bozo sangaka na te ya basi na bino oui nazoteya bango yoka si libala eza pozaka molai te opo otiaka baplante ebele na yebisio yoso mona wenja bana basa mikuse bazotuna tuna baseke na bango deke na koti na ke kosukola naza na droit te ya kokota na salle de bain nanga na sukola mutakala ça va wana na oteya bino na sine na oteya bino bato balinganga nga te bozo profiter pe na biloko nga bozaka reconnaissance po bo bénéficier na mateya na nga oyo bino boko koteya ba fille ya ba congolaise te bino bozaka na makambo ba madusu ngai mama koteya na bandango tongo YouTube TikTok biloko to ezalaka te ba mama na surtout ba bike kocha teya kanga na za na don ya koteya. Dès que na kokota na salle de bain na ngana ke ko sukola kota likolo ça c'est pas grave mais na ozala na caleçon na koti na ke ko sukola ta na kokota na ko sukola na koti na zuli nuka na ngana tie savon na niki moi ça za kapena ba savon mingi te pona ba savon no ya kitoko ya ko sukola so na lobina bimisela bino boko mona na za même na 4 sortes ya ba savon na kati ya douche na ngai. Tu as vu ça? 4 sortes. Naza na ye. Tche. Bo bana to sona ndap. Naza na ye. Naza na ye. Naza na ye. Naza na ye. Nazape na ye. Oh non, na kati ya douche na suka. Po ne na bandi boy na kosala blague te na mamusali esali poso. Oneti moko po ya kosakana te naza na bongo c'est ça. Ta on a koti ko sokola. Ye aza na rôle na jouer, ye pas na rôle na ye, ye pas na rôle na ye. Ye aza citron. Rôle na ye zali ko sukola ye ko kotisa ye na kati ya ba fesse. Ya mwana mwasi. Ça va? Kokota na bandi ko sukola na siki na sukoli so na komi kota ba système na nyati boro.
na niachango kuna tanke nazo nika maboko banjoto ye na zuye pake na kotisi na ba system na chike no wana magena unika mavandi kuna na sima osomona na niki tawo na koma lokona komi komi silisa na zui gana ngana la kisibino ya makasi oyo ye ate zo suwa nge talinga te role na ye zali konika ye na kati ya ba face ye role na ye bino bozo sepela kaka ngai ninga nazawe mon mari il m'a fait ça mon mari moi je souffre mais bino moko na bakaye na bino est-ce que bwana ba règlement oyo mon mari ngoko ko soit pona ni biso ba mari ngo ba soka biso te bozo ganga ko finga ka baninga famille avec cocon boza na mibali mais boye bo sokolate bwana mibali mais boza propre te mibali mona la mungi banda tonga vani na linzanda po mobali po vendre notre 30 minutes à son côté mais mi tuna avoir relé l'internet yo moko muto kenengi na balabala osali choix na yo obinga linga mibala manjanja siko tango ba olamuko bandolela pourquoi c'est ça ozo kene ko sukola na kati ya salle de bain na yo ozalaka na savon moko moi sans na linuka ta 4 brosse ta 40 biloko no tuna douche ba savon ba crème il faut tonda oko kepe mo pe na formation ba no tuna oyo role na ngwezani oyo role na ngwezani oyo role na ngwezani oyo role na ngwezani c'est ça bozo lelela ka mon mari bino bokase so lali kana mobalo zuise mde libala boko bota 40 toza bino tibo lela biso toza ata mokolo mote to lela tozo tala pe tozo koma tozo mikaina tozo mikolo ya 12 feuilles oleli to komi se boza mona mwasi oyebi kosukola te yo oza kaka songi kofanda na internet eloko eza te olobi nga mama na biso na koko benge te yaya benga mama bino soka akufa landa tola malamu na internet ba mama congolaise bazo vanda wa bana na bango baebi kolamba te mais mama ti lelo conscience eza te ya zakara yaya to sala ndenge nini to kutana kuna likaebu 30 € mwana mobala batako ya na ebien asa mwana mabete asali pa asali fiançailles nde bomolinga ba fiancé mama so basali yango wana amule merci okomi yango yeux yango pena yango wana ozi yango na nazo msala sango na maya kokwe te ko nazo la tsabango nazo travailler pe na perte zala na tsabango esuka na ba papa na ko mikutu ko sili bon lelo lokwa ningina la tseloko yo na pesa pe témoignage parce que na communauté na soto za na bana basi mingi ba kapenda mayele te bon je sais pas si pour na mambo vie ba parents ba te ya bango te Kisi oyo naza na mibale. Oui. Ya bleu eza pona ba règle. Ya rouge eza pona bo mwasi. Non, ya bleu eza pona bo mwasi. Ya rouge eza ko kati ba poil, ozokaki, okati pe ba poil ya musu ya makolo ningi bato bakata kata ba lo ba makolo aw. Soko kati oko sukola bongo to bimi. Il faut zoyer ou landisier so il faut kati ba poil na yo o tia ngo likolo esko kateli ba poil po ba poil boyebi ke e protéger biso. Lelo na lingina te ya bana basi ya ba sense ne grandi na mboka balakisa bino te boza ba sense bo bimi pe na mibalo baza world te akode de ça ke boyebi mamba bolingo penza te. Na yo bana basi bele na TikTok miso babala mibala mindele miso pe babala te.
ngai na bimana mobala mundele te ngai nazakala ba congolais bon je suis congolais de père et de mère pe non kufa pe ka bango na kene sika moko te côté wana naza raciste okoyoka bana basi bayawa bazolo bana batu ba papa ba mama boli misanga na zamu tunateyaka ifuna lo bazolo bana batu kataka soki kataka boza mikolo bokomi ngana ninga ko sembola te bino moko bokombi na pesi papa na ngai ale bilamba na kati ya Angleterre mwasi mobali ya batu ya mama Hortense na pesi mbote. Ça veut dire yo mwana mwasi ya mukie to ya munene to ya mukuse lokola nga yo kuchika batu baloba mamna réseaux sociaux balobi bino boloba ngona lingala balobi bon tout le monde en français ya mage biso toza lingala sonanga mabe mais tokozala makasi koloba français te bolobi kataka. J'espère que vous avez mikolo vous comprendre. So vous comprendre vous kommenga oui. Kataka vous comprendre non? Toyoka na bino bolobaka kataka. Oui ou non? Oui vous comprendre kataka non? Oui, merci vous avez mikolo. Na bo mwasi na biso ne bolobaka na batu kataka. Mais lelo na ngina lobela bana basi. Yaya, o uti na omwa mboka kuna osala na ovite, ozali na mobali mo baba ndo solo ma mosete na si anzete. Koya koloba na bakinwa teke kataka ndenge tozana sa mokili awa tozana mibali oyo azana mwasi na ye mwasi akoki kokata ba poali te bazali parce que mobali mususu ko kati poali nyonso okomi lokola bébé ya 12 ans likola mbetu epa na ye koleka te. Ça veut dire yo muto yaka koteya batu kataka kotondisa ngote komo lokola zamba. Mais okokata ngona niveau moko ezala bien. C'est ça. Mobali azana makambu na ye alingake pa mwasi. Mwasi nyonso ndenge na te ya rabino sala likambo oyo mobali na yo alobaka. Ko sala makambo batu bazoloba te. J'espère que ezokota. Tango okuta na mobali na yo na ba règlement ya kosolola mobali na koyebisa OK. Okuta pe mobali na yo, mobali miso azali ye pa linga poali te. Tango comprend déjà que mobali linga poali te, ningo la bisaka yo il faut kata. Mobali musali ngaka poali. Mobali musali ngaka poali. Tesko yo ovani na TikTok mutu moko azobiso kataka. Oko kata te po ya pesi toli na tika wana. Yo kotala manga mobali no azolinga. Bana batu miso bazali ba poali na ba kataka basala ngoker. Miso basali ba poali loko edingwe. Tu vois? Yamaga ya yo alingaka te. C'est ça. Ça veut dire tozali na TikTok bana base belé bazui gu ya kolanda biso po bazalaka te nde balobaki baya wenge bafana bazalaka na bango te azoyeba kotala te abatami azubiki na etonga na zote ya komi okoyeba ye aza na don wana te po azo forcer azolanda ndenge mona ka mutu musa azoteka mafuta alandi muninga po muninga azoteka mafuta mais aza na don ya mafuta neti ngana aza na don ya koteya ngana zana don ya koteya caractère na ngai comportement na ngana zana don po eza biloko teke na lokota ngo pa mutu eza don pendezo bima na kati na ngai c'est que mwana mwasi okuta na mobali na yo otalika papa tango bozaka na ba citation papa ye moko bien ba citation na kitoko eza déjà message ça ko tuna ye kompo ko tuna ye mais tango otalaka mobali mobala lingaka kata neti mutu muso mona loka oya be kataka non okata pourquoi mobali na lingaka kata ta okata te mobali basi basali awa mibali bango bakataka bango bino pe ba papa bokataka basi te côté wana vraiment il faut pe komoyeba komi bongisa moi ça ça yo moko ba citation soki ekoli yaya yebisa papa katangai papa matisio akatio eza mabeti biloko wana tu eza ka mamba libana toli na koko kata soko kati bongo eloko kosalela yango oyo sali même okati maboko bakataka soko ekomi na malili okoko kata te po e protéger biso na mwa ba microbe belebele mais mibali mingi misusu pe balingaka même ba poil ya ba koloboye akolinga te mais mobali moso alingaka azomona mwasi na ye na ba poil aza pe na ba poil eza na deux sortes moto moso akati te po mobali na ye nda lingi te seko ya kosala so video te kataka nini oyo akata pourquoi
akokata te po yoza mobali na ita tika bongo po mobali na lingaka kata kata te kote wana tokomi okoti na douche oza kosukola bala basi toyebi ke na makisasa mwa batu mingi bangi na mayanzi batu mingi pe bangi na mabiata meneti na poto yo moko tala neti ngana na kosukola makolo nanga après 2 semaines to après 1 mois na okende baniki baselinga baswa makolo papa après na bimi yo pene ovandi wana kozala kaka to la mwingi na tongo na chini mbongo pa noko na chini mbongo pa noko na chini mbongo pa noko mi bongisa poso ko mi bongisi te esika bako trompelelo biso to kozala te mekolela lokola tokoma na bureau ekataka makambo bavoka pe bazalaka bana basango bazote ya bino bazoya baka mamna bino bango moko bazo souffrir makasi na mabolingo ba papa bazate mais so babandi ko ya oyebisa bino makambo awo bino moko boyebi moi libanga na yo na kata douche tango koti déjà pek obongisi ana zote ngata ona tambola na nzela ba mama ba yebisaka ngai magali lo mama biso ba mama na yo tolingaka yo parce que oteyaka ba mama oyo babanda kolanda nga banda kala naza na 2 sujets nazali kosala kobundela mboka koteya futilité ye esi na explika bino na koexplike te ça veut dire naza na don ya koteya ya somo pe ya somo kutu pona zaka mutu na banga ba congolais soki te na mutu ndesi na fungula ba site tozanga na kati tozo solola congolais songi congolais motema mabeta ozo tshai na groupe no oyebi likanisa yete muso azaka na besoin ya okoma pembeno pa koma camarade c'est ça toza ba congolais oui mais mentalité toza une éducation mon côté parce que ma muso so to solola na ba privé neti mikolo to na mwelo na biso mo betoza na kati ba mama diaspora to solola pa na caméra to benga na sona ba caméra to sololi ko ya obenga na privé te koti sanga na koti sote po na molimo songi wana molimo ko yeba ba vie privée abato ah oui biso benga na pa na caméra to vandi boy to sololi après to vandi un peu ça elo ni na ba sa wana pa la na lubani ba tu na question sur koti biso soto to ke ko sukola mona mo sanga lo bena nini bagino sukola nino bagina kosuka na maya moto so maya moto bachaka ngona mabele te maya moto bachaka ngona sexy te ça j'ai déjà parlé ça un peu ça veut dire soki na koti na ke kosukola na kozana na sous-vêtement na ngai na koti na che savon na ngana linuka na ngana nikinjo to papa anatanda na ke sukola kanti na ngetoni na mai ya lutier nazu mungu na koti deke nazo silisa ko sukola nzoto makamnoto nazu mai nanga na bwaki pona bututu ya bato to kusanga na bona ba réseaux sociaux na ba camarade to ebi betadam na bango te musala ko bwakela bato ba mungu ba biloko mabe to kusukola na mungu apo mungu eko boma bututu tu ya mokili. J'espère que vous avez besoin de ma réponse yango wow. C'est ça. J'espère que Nathalie n'a évité ça, il y a des questions. Hein. C'est ça. Ah maman, banzele, monolomboto, botunelanga, nana kosalisanga pinzoli ekokauka te, aya bakabolanga. Nabande kubangai nabazwa nayo tozali na kota minu yango wow bon, merci beaucoup. C'est ça.
akolia limbondo ale limbondo ale musaka bute koki aki ulala kana bilamba wana na kaleso swa masuba me yoka munoko na TikTok mibali pe baboyi makamba bakaleso minene ba yipsenga babiko chito lembi bakaleso minene wana minene lokwa moto oche soki wapi ba YouTube mama ima odea ya utala nga lelo aya baka bolanga bon ça savon nga ya crème ya liboko chérie ici maintenant na côté douche parce que bon bolobini moi j'ai fini hein je suis alloué na tei bino na tei bino tala coach oh bon moi na tei bino aïe tikana pela na biso na tei bino tout bon moi oh tout bon moi si oh tout sokolelo mama oh pona suki tamali makama balingara bon au biloko na ngai moi si ba crème ya kosukola nzoto un peu ça atamali mbaka ya Congo opona pakola oil na mpende po za lisi kolingana mingane ngambo ok we Cambodge aïe sono bon c'est ici sur la côte à douche parce que mama eba mama eba nani babota kabiso eba mama ok ça il faut qu'il va mettre ici tiens bref oyo café na ngesili na gomela ngo nzoto mobimba banda aw nzoto mobimba na niomi tant na côté na sokola ya salité zoko ya yango Jesus yango kino kosoma mafuta na YouTube oyo ezali beurre de cacao ezali huile de coco ezali ça ye na pakolaka ekobanda awa nzoto mobima na pakoli nayebisa bino tini mo esalinga bomoni ti nabomba te awa na opakola soki esili après na tiki soki esili te nango alinga matawa koso na mati na okoma moke yabinga so na mati na okoma moke nayebi kolingo tuna nga question ma chérie zwa téléphone na nga ya 073 otuni nga question YouTube merci beaucoup na bande kolakisa